Topesi libota matondi na nzambe oyo apesaka moi na butu mikolo ya pesi biso malili tokozonga pe na mbula nyonso ane utakepa ya tata tika kombo na ye ekumbama balandi ya émission liloba na nkolo biso awa tozali toujours kaka kotelema pembeni ya bato ke bapusa na pembeni ya nzambe ya solo oyo atalaka bozu ya mokili te oyo atalaka bato te mais atalaka vie éternelle bozu ya mokili oyo eza na suka te mikolo oyo vraiment papa telemi mingi mpona koenseigner bato ke batala mingi royaume des cieux bozu ya mokili oyo okoki na okozwa yango lobi osombi ndako ya kitoko otongi bamosusu balaka tongi ndako alaleli yango te kaka ntango ezosila bengi bato baya kovisite mpe ya kufi ntango akokufa wana bazobimise na morgue akomona lupangu te ekomi mbangu bakende kotika surtout na bamoma ya pandémie oyo akomona même pas esika na yango il faut kolukaka mingi richesse oyo esilaka te ke ata okufi okokende na yango vie éternelle eza kaka na poche no muta kolongola yango azali te atoza na baveste ebele ekotikala boko liloba nzambe achangeaka te parce que il est le même hier aujourd'hui éternellement soki botali nyonso oyo elekaka na bible eza masolo te eza masapo te c'est-à-dire ese repetaka na moment nyonso bato baza na bomoi nzambe wana avisitaka biso toujours mpona korepete babiloko oyo tomonaka soki otali peuple de Dieu ezalaki Israël mais bakomaki baum na Égypte bazalaki ni peuple de Dieu mais bazwaki peuple de Dieu Israël bakomisaki bango ba esclave pour dire que nzambe oyo asalaka likolo na se okoki lelo kozanga na mokili mais na lola oza na valeur bozwi na yo ezali bakoki koteya yo ser soki obalaka te okobala soki obotaka te okobota nini etindi yo ke yo kokufa boye il faut kotambola na bajip mais ntango okokufa biloko wana ekokende te nakosenga na basali ya nzambe mingi boteya bato royaume des cieux ke biloko ya mokili oyo elekaka lelo na émission liloba na nkolo toza kotambola eza na bana oyo baza kondimela nzambe ya solo bazali kotambola toujours mpona batambolaki mabe bazozongisa bomoi na bango epai na nzambe mpo nzambe moto asalaka ye moto aza na ya un temps pour tout bible elobi yango ta ya kosakana ta ya koyiba ta ya koboma ta ya kotonga na temps mpe ya koluka ke bomoi na nga nazotambwisa yango ndenge nini lelo na yambi ser ye moko akomi se présenter pa na bino apesa bino mbota apesa bino mpe kombo na ye aloba soki lelo na émission liloba na nkolo aye koloba nini ser mbote Mbote, amen, frère. Ngai, kombo na ngai, vraiment na ngai eza Mireille Toubadi, 7e bagarre là, artiste et comédienne. Donc, si on a 7e bagarre, nas artiste et comédienne, nazalaki pa munweri, na ye kolongwasko na comme na groupe na ngamo kilo ya Congo. Donc, nazali mona kati na liloba. Merci, oza mona kati na liloba na sepeli bongo kombo ya 7e bagarre. Signification nango zwa kango pwani. Parce que kombo c'est la na signification hein? Oui, tant on a bandé ko sala sport, judo, nazaki sportif. Donc kombo 7e bagarre et utaki ndekuna na sport na biso, ndi président nanga lobaki keno 7e Mireille tozo kombo wana tokotisa ngo na scène pona et hein donc catégorie na yo bandaki ko bunda donc bande ko bunda 7 donc zalaki lourd. Voilà. Yango ba pesa ko 7e bagarre. Oui. Bongo lelo na émission liloba na nkolo oye pona koloba nini. Na ye liboso ba na nzambe po ba comprendre monene oyo nzamba sali kat na ngai parce que nazali ki moto na masumu balobi talaka na 27 ans na mabe banda bo mwana na ngai tina ndenge na komi grande fille boy donc maman mobimba boy donc conseil na ngana pesa kana ba mama oyo bazana bana bango na bandako omoni ko serrer mwana eza malamu mais ezali pe mabe omoni tango ozomona ke bana bazana baninga tika mwana asakana ayeba mabe mais ceux qui ont coffré moi na tongo mindi pour kaza na chambre outi classe aye akoti yo monique non moninga outi libanda aye a camarade na moi ça y est lande ko na chambre za na chambre et lo ba ka sala na kata chambre yo kebate donc ngai ser na bino ami camarade donc na banda ko be ba partir ya wana parce que ba parents nga ba ki na moi bozui nga na za villageoise na uta ba Congo Matadi donc na personne bozui mabe donc moi bozui papa za na kinango tozaki trop serré na kati ya libota donc tozaki vraiment surveiller donc moninga soka ye à partir ba ninga ndenge bazoya wana donc nazo profiter pour na obeba place wana pour na biki famille parents ba lingi te ba mona biso na bana mibali donc vos mémoires na moi si
donc tant tozosala baje ya kokomana bakikarine wana kosala bakaye oyo bakaye mike tonosala na bomwana kaye de plaisir. Donc voilà, tant tozosala oyo atangi moninga oyo patangi ya moninga au fur et à mesure totangana ayo komaki ninga na komaki ni ezaki théorie tobi bon siko to pratiquer yango. Donc place ememaki nga vraiment ser na bino Mireille na banzela ya mabe tala kandi na bino na banango na âge à 16 ans botala âge à 16 ans na bandaki yango banda bo mwana dans l'obité bandaki ni cher parce que na bandaki vie ya kilesibienne oui vie na ngai ya kilesibienne wana na série wana za ki Karine ndizaka o Karine nango Karine na ngai. Donc voilà na bandaki yango na âge wana tant on a zo sala sport on a beta balé na baninga mibali tobima après classe toke ko beta ba tant to si sa classe wana na bi anazo wana na ndako te na vanda baninga na ngai classe sko ya mibali tant ba ozena wanto na ko si ba 17 ans nazo zela baninga ba beta masolo mukina kamera muna kento munu na kuiza ngemo na mena ta dia kento akaka muninga na pa memi bo comprendre nga ba Congo donc amemi ndego ne mususu aye na iwana mo copine na aye pe na copine na siko ngai na esprit na nga nazo mona ka keno loko na zana baninga mibali donc ngape funa sala kaka na mwasi donc voilà donc ngape na ko bengisa ngape atu na ngape so pe o akina mo basi mibale ne se pesa ngape moko pe mosiko moko pe na zuya na koli na esprit wana tango na koli na esprit wana mibali bazala ki pensa kati na ngai te esprit mibali ke na linga mobali no yango na ko linga na retard esali ke ne ko kisasa na nga na ko ya na ekota théâtre na 2000 na sali 21 ans na carrière nanga na sali pe 21 ans na kati ya Kinshasa tango na ye na kati na monde ya théâtre na koti théâtre na bandi musala nanga na yeka na kilesibienne nanga wana so tellement que ba pesa ye président nanga i rapport ba lobi ke non président ndenge eza boye eza mabe mwana mwasi tozu na kati ya groupe na biso mwana mwasi azali aza lesbienne baninga nanga groupe bafundi nga aza lesbienne babi président vandi singa lobi yo oye na kati ya groupe nanga po banako wana mundu à l'époque we na bisete président tout ça bona babi ou bien olongwa ou bien to mono na mobile bon na ina choite na ibona na couvrir na ikolinga mona mobile moto no vivre na nzambe pe ko sunga pesinga izemi mukumba na zuizemi mais na zaleka na vie nanga wana na tika ki yangote nazo continuer na kaka mobile pe à son âme donc ayako kufa molimo ni pe manakimia na continuer ce que vit nanga ce que bien na continuer vraiment ti na ndenge na komi mama mobimba boye donc eloko na ba bande kwa nzambe bande ko nanga kat na libota vie oyo eza malamu te vie oyo ememinga na ba blocage ebele na souffrir na vie nanga mais moi comprendre tango papa akufi atiki ona mwana e baninga na yo mususu nde toyokaka balobaka babalaka vuma mwasi atie na ndako yo po komaki na niveau wana mwasi na na komaki na niveau wana nazaki na mwasi na ndako na sai na mwasi na 14 ans yo na mwasi wana na sai na 14 ans na balaki pe na mbongo famille ne ba yambinga na bali ye na peso singilaki na pesa ba para na ye ba yambe nde libala me salama nde libala salama la fille papa na bango akufa mais maman na bango azana bomoi maman ndimaki mbongo oui maman ndimaki mbongo na bali ye bon fête to boye ko sala ngo comme fête pour bato batimbela to sala kisco système ya anniversaire na zili jour anniversaire na le 4 janvier ce qu'on a dit que non sala ngo pa ya maman leki na biso maman leki na biso ba ninga o staff na ngai ekiri na comprenaki ba yebi ke camarade na biso aki ko bala donc tout ça la système moi donc ça la bon ça pour na ngai te mais ba sala ngo net anniversaire net anniversaire tout ça la ngo bo inviter pe bato voilà donc bengsi ba o ayobi ke ba za na monde wana na ba ninga mususu donc voilà tubande ko sala bongo nde e ko sala kina bali la fille na tchena ndako ndo ane pe la fille pe pa côté la ngape nganga na ndenge na ye ngape sans le savoir alingi yo makasa lobi ko tanga sa monga ke na mobulu na zalaki nango atali kaka bo mobile nango basi par là habité na kenda ta na ina kange quelque part pas dans la kaya na moko donc voilà ndene ko fana na 14 ans avant d'aki na moni ke moi si wani ovaya na ndako mwana te tout ça pas ba oya ngame ye azana moi cité nde na iko vie na ngamo oteki poto ayiko ya kisasa nda sepeli na yete do azana ngapite petite sœur na ngai ngana bisenga bitala kaka na ko garder buité na dingo zo ka mukumba mais ngamo na charge ya mardio do sala makambona mais ozotala pe avenir ke otozo sala oye ko produire rien zoata jo moka boti so pe mwana poza la pe na bano kanza kuto wana te ozomona normal ke ozomona normal zoma ki madame na ngai nazomona te ko avena ota l'avenir te
ngaso mona ke mos o ngana bali donc azwa zemi ngana zanane na ndako donc ngamoko na boko na mwana lokola mwana na ngai quoi donc na sens wana sikoyo excusez sir oui tant po ayaki azwaki pesemi aboti aboti siko mwana wana na bana na yo bazobenga nani pe bazobenga nani bana nga bazobenga mami oui comme maman bana bazobenga mami oya yi abanobenga ngai mami mais na bano lingate ki bozo bali boso te na zenga bité yo fo benga nga papa donc voilà donc abanobenga nga papa donc bon so abano comprendre que maintenant elle a 7 ans la fille donc abano comprendre peut-être menzamba comme ça ma peau déjà logo na longo na vie ya maman na e na yebi que soka moninga le sinevite soka benga nga na komboni donc nzambe kaka siko tango bobandaki ko vivre avant kutana na nzambe ya prophète Kondi osambelaki na ba église mususu te oui na sambelaki na ba église ebele na sambelaki na ba église ebele tellement que milimo mabezaki na kati na ngai donc nakoloba ndenge nini nakoloba mabe pona basai na nzambe te mais ta mususu basai na nzambe wana voilà ba comprendre ki te eloko nini ezalaki kati na ngai nazalaki soki na ke na église boye mais mano comprendre ngote ndiza ki demo moko boye ngana zo linga fi te mozo mba serre bango ba olinga nga ozomona bango ba olinga ngai ngape na ndimi pona za mobali na so comprendre ngai ngape na lingi na ngape to lingani atango ba frère ba na église ba bisi mokolo église abengani nga na moni na changer plus de 7 8 église bonga ba na fa na ngana ndako nde na fa na ngana ndako tango na fa na ndako nde pasi ekoti ngai na comprendre que nzamba te pas sa maladie te na ebisi yo papa na ngai mbongo na simba sumbongo te donc pour na simba ta $100 boyi problème combien un problème pendant 2 ans pour na simba de no simba tenga na bi problème nini na musala ku ba producteur déjà ba simba sundola ki ngai pour ba comment ko éviter ngai ki sona ke ba tournage na ba na olinga basi na bango donc ezala ki nga vraiment pas ndele ki na ngai ya mwasi dans PC Bambote Belé Biscaz aller Adèle Touba Didi Piné il est pas artiste comédien il est assemblé la kana liloba il y a banaida osamba liboso na ngai nde ayebi singa yaya est-ce que vraiment na ndenge oza boye ozomona te mo ke non ozokoka susu te est-ce que ko bano sambela te nga na sambela nini elo roni ya mabonga na sali ngabi ezaka katanka ka mpiaka yena ngo yena ngabi mamita mpiaka outi na ndaku ya cher okiti ozomonte ozo continuer kokita na kipa kyango ti lobi nango ayeko wana 2019 ayeko bisanga te ya Mireille tokende pas prophète na biso tokende église na biso na liloba nga dipno kende kuna bomuna kwa kuna suba comme kolinga nga kuna susu bona bite kutu mamepela asambela pe kuna ngabi na ebi mamepela asambela na liloba na ebi ngabi safa na oya lebi na ngwa zelinga na église na kete ye moka yelinga na tongo abi mami na sengi yo pardon yaka lelo tozwa lipamboli na matete prophète akoloba prophète aki na voyage dani yo bada ko illustré le témoignage à sœur nenga mande ko ndenga na kata libomba o ba illustré continuer ndenge prophète abande ko loba ta na yesko na mbali boso sko na matete na nunga ba che bafle libanda na telemi suko libanda na moni ba sœur ba frère ba tebele bazondima kaka amen nazomona prophète te na baningo mitungisa bana bisleki na na kaka boy nazoni kaka boy nazoyoka nazozanga kimia nazoyoka ndie eloko moko de ngabi est-ce que moi ça tena kuta na prophète na fona kuta na prophète mami kende na bongolo kende na église ya bongolo comme ça okenda ba prière kuna okuta kaka na prophète ngabi amen ngawana na kumokende na ba prière na nga na bongolo ba mosakoli Michel ba on se passe en banga bien ba zolendisa kaka et comme un jour à baptisme auto ba baptisaki na 2019 na kei na mayanjili elongo ba baptiser ngai ta ba baptiser nga na zaki na ba mayaka mo na makolo ba bisinga kokota na mayaka na kati ya maite longola yango na basakoli na longoli yango ba kotinga na kati ya mai ta ba kotinga na chola pona banga mai babimisinga babatizenga na kuma tata pe mona pe molimo santo babimisinga na santaki eloko mo boikati na ngai voilà na ki pepele na petit petite sœur na na ki bien moko boy na comprendre te mais ngana za na sosika na kutana prophète na solo na epela epala bite yaka tongo yaka pe na 7h moment na anunga okutana prophète
nazo na expliquer makambo na ngako nazo na expliquer makambo na ngapo na zala l'aise abi OK problème ezati 7h na kepe na la muka vraiment 5h30 na bima pour le jour na yaka na mona ya full ngabi tele le funa za ta mutali boso na kimba mutongo wana ta na ye prophète ko ya ba 11h tant ba 11h wana ba to ndokota lokola pe na za artiste ba sakoli ba monspe ba zala ki wana ba lobite vanda okota kune pa mama bango bazaki na intention te na côté pa ya papa bango babi okota pa mama tant na côté pa mama na moni mama tokute na mama pesinga ji abisinga okute na papa abino nga bité mama na kei na bimi na bika te mama na bimi na nga esili lobi na ngona eko ya mama abisinga ozana problème na bando lenga na moni mama nazo lenga kaka so ça problème yebisa ngai nga bité mama zonga to solo la na zongi na ndako lobi na yaki na zongi na ndako mena comprendre te na za leste abi problème ni yebisa nga ko tsinga na kati na bureau mama pe to bandi ko solo na mama tant na solo na ye abi makambo ndo sana ngo vraiment ya solo wana tokei o solo na papa na yo mbala liboso ndi na vanda na prophète boye na pesa mbotre boye mosai na nzambe apambola ngai ndi na ko kendi papa pesinga na yebisi mona na bureau papa na matete wana kiti moko ezala kana vraiment ba vanda ngote mais papa vandi sekinga na kiti wana abi vanda papa na ngai na kosa yo te ngana ndimaka mutu na sentiment te na vandi na betili prophète li solo te na yebisi na makambo na ngai te mais na bimaki na bureau prophète na matanga nzambe na lola zoka ngai nazolela donc makambo ngana yepo na yebisa ye mais ye moko ayebisi nga siko yango mama alobi nini na kete pa mama bizonga pa mama mama tunanga nini nazolela kaka mama ko dazongi na bureau papa ayebisi papa likambo nini oyebisi mwana ya bato ndeko nanga na tika kolela te nazolela kaka nazolela petit nanga nazaki na ye bébé Blanchi je t'aime azaka na matiti wana na bimi na bureau papa lobi bozong sa mwana mwasi wana akende te na vandi wana tellement que na lela ki trop do ma emisuzo bima kaka papa kundoli babiloko moko ya banda libuma mama na ngai alors histoire on est vrai mutabetele lisolo wana nani pour biso moko na famille na biso to yebi histoire wana siko ayeko betela nga lisolo ti amati ti na vie oyo nga naza nango abi yozo ya na ba église zo ya oui nzamba pambola nzamba ko pambola yo mais po yo moko pambwa il faut otika na milimo oyo zakati na yo nga ogoya wa nga prophète na roya na kabelo mbongo na ko pambola yo mais soki biloko mabe zakati na yo zo tika ngote nzamba ko tika ko pambola yo te okosuka kana ba biloko mike oyo okoma na biloko likolo te papa tanga bisina makambo nyonso wana kei nazomi ndako lobi nango susu na ye église papa yambinga lisusu nde papa tuninga ndenge nini yo na mwana mwasi wana nga na bise oui papa mwana mwasi wana tozali ndako moko mais tokabwani bambetu ye azola ni na chambre nga azola nga na salon papa mama kutaka baby non eza na chambre eza na solo boka bwana te parce que Satan a risé bozaka esika moko luka sala est fort o lukata esika moko okende tellement que nazaki ne lo moko te na yelo na mona nde musa osala te na yozonga papa pesinga $400 abi nazana besoin ozala esika moko nde na mwana mwasi wana te parce que ye asambela kawa te aza capable ya kokende ya aza souci libala na ye papa pesinga $400 abi luka esika moko na ta studio moko boye kaka kende na ko vanda na yo moko na ngabi merci papa esili nazongi na ndako nazangi kimia na convaincre mwana mwasi tana esi papa kutina na esi papa est-ce que na koiko na mwana mwasi na papa bi yakana ye na comprenez que papa a besoin akata ba raison yanga ina ye effectivement il a raison que tango bokende kina papa parce que ngamo ko na tanga kya ngamo bokende kina mwasi pas papa oui prophète Konde Dominique pour la pambola kibino a batisa kibino papa na ngai prophète wana wa lubai makambo wana en tout cas to sola kina ye
babenga kinga na ba prophète mususu na basai na nzambe mususu ba prophète Timothée babenga kinga na yemo ko pa benga kinga en tout cas asenga ki bolimbisi prophète ango alobi na ABC nga za problème na yote donc akenda kutana na papa alobi donc ça là nga na pasteur expliquer nga makam na ko lakso appel na ye donc dès que to sola kini mato sola kini ebele vraiment en tout cas bon ba oyi basai na nzambe ba luka na bango ba base na bango donc voilà amemela ki on ndenge na pas luka base mais ay ko regretter vraiment lobi bon atala ki émission yo sauté nga bio tele émission yo sauté mala moko yuzuka ka partir na ko la télévision en plus que nous salir komba musai na nzambe oh non omoni ezana na YouTube nga mais YouTube ko même obité télévision matara mpe ki tsara mutu ko lo makama ndenge na pona musai na nzambe muto yebité oyo kuta na ito vanda na été bon to meka ke pe ko sola na na limisa ki pa limisa ki nga pona kanda pe na zaki na nga verrier bon nga ba maso to kuta na vraiment on nga na sala nzambe ka mutalinga ka yiba donc voilà. Merci en tout cas na kozong sa malobe pa na yo nazoloba vraiment que soki bolandi sert bien denga zo évoluer parce que tout ça nanu alobi ka kende ki na ba église ebele oui aki toko ko critiquer ba église wana te mais nzambe ndenga tinda chaque serviteur na se ya moi azana eloko na ye dona ye oya ko sala yango bomona ka mingi tango tolekisaka ba témoignage ya ba sœur tout comme ya ba frère ezalaka te que sœur moko inconnu to pesa kana ba adresse pour dire que soki nzambe abikisi mutu ye moko a ceinture et tango sœur azole kana te vawa il y a des psychologues ezana ba domaine différent au bolanda biso na télévision c'est-à-dire tokoki kozwaka ke eloko te na sentiment to ya totia domaine wana il y a délivrance niveau sœur azalaki avoué biloko wana pe akabwana il fait ça la motindami parce que nzambe Jésus lobi na Bible que celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit il faut zala oyamba oyo nzambe atindi nde obiki yango moni prophète alobaka nyoso ke bana na ngabo lukaka mingi bokonza likolo ke biloko ya mokili oyo ba église ebele batondi kaka na côté ya bato boya kozwa mbongo nani abotaka te mais mama mukolo biloko papa te ya kabiso est extraordinaire na yo kango na église mon côté okomona mama mukolo 5 heures à la muke ya église est-ce que mama nazo kende ko luka libala ou bien zo kende ko luka ko kende poto te ake ko luka ke lokola age nange pusani tata salinga ngolo tina bimisu kya pembe na suka nanga ya bomo inanga namona lola et biso tout to apprendre que to kenda kana église pona bozui te po soki pona bozui nzamba sa planifier soki okokoma président de la république ezate olala na mabele o gêner o sala nini te okozwa na yo yango okoma ministre te ezate ko kende kaka na église ou omona prophète Konde mais soko lingi o luka po nozwa vie éternelle luka prophète Konde akolakisa yo ndenge nini bazwa ka vie éternelle yango sœur ndeko na ya sungiye alobi sœur otambo na ba église ebele parce que tanga komaki akutaki ba sœur ya liloba pe baza ba site mais baza fermi ba yebi ke moi ça ko kolinga ndeko na ye moi cité mobali ya ko kolinga ndeko na ye mobali te c'est sa rôle ya ba enseignement il faut ba église ba enseigner ba to bala ki sa valeur ya péché yango mone pa na biso toloba ke nzamba asali biso 4 êtres asali banyama asali bambisi asali bandeke ayeko sala biso bato est-ce que possible mona ndeke ya mobali babima bango na bango ou bien mbwa ya mwasi babala na bango mibale est-ce que ba pasteur ya barasi misato wana boyebi bango mais bate yanaka bazalaka na organisation et pourquoi pas biso badoto monake nzamba pesa biso mokili to sala ka biloko za contre nature yango lelo sœur elle a accompli que aza mwasi aza na ba valeur il faut ba balayer ba pesa ye valeur amona pe bolamo basi musu ba mona ka fandi bo mbali na yele contact chéri anniversaire na yo cadeau yango yo c'est ça c'est très 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 important sœur tango memaki sœur wana et pas ya papa oui ou bien ezalaki facile pose voyez que bon même pas prophète nakosa ke kola limbisa nakosenga bikeno tikanga na matete lokola petit nanga wana jeté mazaka na matete nga bikeno tikanga pa na pa ya jeté nazali kamo na osala kuna bon andima ki facilement pa bikeno petit nanga akamat na yena mwana na ye angatika mwana ngabite toke na mwana toke na ngai na mwana ti na matete na bisenga
na lokona na Kodak déjà petit na ngana bi mère ah tika ngana na église ah non ça tant mo boy to kamata na ngai na ye to kota to kotimba mo basakoli batei mpazwa ki bazi wa ndo te yayi tant to kotinga bifana na ban ba abi utenga na usambe tenga ba bongo te oyina itonga nzambe somo ba hotel liloba ndima yango nde na tant on a flatté bonga abi te na bi mabenga be lobi mabe parce que kota na kati église nde avandi batei ye petit esili nde te okota na esko papa tanga moninga na kota na pa mama na isi mama ke non na ye na la fille abi OK vanda na zo bisa papa nde na se papa binazela basi sa yamba batu nyonso tu bongo boto sola nae nde na kota to sisi nde ba papa tanga sisi to koti na bureau papa nanga ina la fille na mama na kosa yote na lelaki pour la deuxième fois papa tanga moni la fille wana yende muta mema ilamba na ngai polo wana na lukango ti lelo na mona te en plus ye muta panza bilamba na ngazo pupola mami na moni ngote eza wapi mais yende muta mema ke ilamba na nga polo na nga wana muta pesa ngo général de fao olinge makasi pona linge makasi mais pona nga bien bongo vuma na ngana la teke wapi akamata ngo ke kotika ngo panganga nde papa lobi na ye papa lobi ni est-ce que makambo yo sala pona ya yebi papa na sagi neti nini abi oyebi oyo sala menza malingi mingi papa betie biloko na yene matanga na ngape matanga nde ayiko loba ye moko ke no o papa na ngana lo biloko moko nde mo ka bimisi na monoko ne ta papa lobi ke no loba iloko oyo sala alobi te ta papa betie biloko nde siko oyo ayiko loba ke no mami limbisanga ngabi oh nini osali nini allez vous témoigner que nous on a même pas la bas no moni polo moko lukaka boina bo na tel pendant combien des années ndena même maka yango panganga ndé mabete pona boma yote ndé bat balbakaza kala na ebité sona la kango ya sorte ni ya marque ni na ebité donc tant papa le bini wana papa tali sepeli loba papa la kisi nzela mama pa teyi ya lobina e esili te ko bimana église ngabse pa ngusama ya misu mais ce qui ressemble à ngana bengi ote o kana ilobate ce qui ressemble à l'église na malamu na ka collection ke dotambola ki mabe na okoti ko pe na mabe wana te voilà ce qui oya malamu OK tout ça na ndata tout ça ndaka ke pana bango akebisa mama bango oh mama tala kutu mami ndenge za bwa tiki vi wana kutu tekene pas prophète na bango mabondeli pona biso tala boy nde mama na ya lobike et aussi mbate mama na bango abi aussi mbate ngabi esi mbate ndenge ni comme isko guerre na comme ko zonga rasko na matiti papa ngabi tala maka komelinga tala maka komo komelanga na comprendre te ngai na boyi mais tala famille isko ndenge ba famille ba zolinga te papa lobi alors nini wana luka sika okeno ko vanda la fille a ko récupérer mbongo garantie lokola yemta kinako tika mbongo garantie akiko récupérer mbongo garantie azubiloko no sandaku ngana yoka ki pasi mais ta on pas basali na nzambe na bongolo balobi te omoni lokola biloko no so bosoma ki on impudicité tika akene na yango yoko lo biloko moko te nde na yeko ya na église na vandi ngamuka abu na bi te fona témoigner mona na nzambe nde na yeko leka na itonga ta na ngena ke témoigner nazo kapinza kati nanga bazo bananga uza zubo zo kende wapi donc c'est excusez loko le très capital oui tamo boya ke papa yaki depo na ko ide fi wana oui ke muto ya moninga na yo mwasi oui asaye atalisa ke nyoso asaye ba valeur na ye yo na ye boko bana te donc il faut yo oluko ya yo mobile oui donc papa pambola nalandi ba prière nanga bien ba jima kamnos tout nalandi donc bien tant on a silisi on a bandeli sous ba prière mususu karabongo ti neko silisa donc nazaki na délivrance moko pendant 1 mois continue na maloba na yo nde sikoyo ye nani la fille akamata biloko no saké nango ndinga na ko ya na église tant on a ngina témoigner motema nanga bazo kanga yo na biso nazo lenga soko teli témoignage wana sala ngona ka église na ebité ceux qui vous en ont pour na sengi papa et manolika pardon dani est très important malgré la scène qui est législation mais fungola témoignage bala na scène na kati ya liloba on assemblée à Mongolo to la scène comme ça toujours merci Amen Libota
nayebi ke Satana sepeli tende na te liboso ya bana na Nzambe. Mais tant on a vendu awa molimo moyo ko moyebisa ngai pourquoi ozolingo yokisa nga soni zonga kende vanda kosa ta ko suba okende na bite na simbi kutu sak na ina kende esprit etindinga lebi non vanda kaka témoigner monene na Nzambe yango na yeko témoigner bandeko na ngai nayebi ke eza soni mingi mais pona ngai na moni yango keno Nzambe a délivrer ngai Nzambe asali kati na ngai bandeko na ngai na utamboka na Kinshasa ko lukavi ndenge mutu nyonso aya ko lukavi na sali 20 ans na Kinshasa depuis na ya 20 ans na Kinshasa eloko moko malonga na sala te nyonso kaka mabe o epesa Nzambe lokumu te ba église nyonso na bandai ko tambola ba bandai ko benga na ngai bandeko na nga bokoyeba le pourquoi bando benga na ngai na ba église nyonso soki na sali 5 fois 6 fois 7e fois faut mokolo église abengisa nga na bureau aloba nga koyaka susu na etonga na ngai te na 2019 awa ndeko na ngai abi na ngai ya Mireille ndenge koma ovanda na ndako boye malamu te en tout cas sala tout o bana kosambela na liloba nga bilongo langa ba disoso pampamba wana nde na vandi bo mabe abi te banda kosambela penza na yepe na liloba nakomi kosambela nazoya kape koyekola banzembo nazoya kozwa lipamboli ka ndenge wana me mukolo oyo nga nakutanaki na prophète Konde Polo Dominique o nga nabengaka papa bandeko na ngai balobi naloba témoignage molai te mpo sina bandi yango sikoyo eza 2 jours na ndambo me naosalaka résumé ezalaka juste 2 ou 3 minutes bandeko na ngai na ye liboso ya prophète Konde Polo Dominique papa na ngai atali ngai napesi nini na ngai na ina kende atali ngai alobi zela na sa motema ngai azeli nga suni na sina mamba lobi wana sa motema na ngai kola limbisa ngai na bimili banda na vandi na ye kozonga su prophète abengi ngai alobi bozongisela nga mwana mwasi wana na koti na kati bandeko na ngai makambo prophète alobaki na ngai ko banda nazalaki na 4 mois na libumu ya mama na ngai tina kombo mama mobimba en tout cas mutu ayebi makambo wana azati ni bandeko na ngai mutu ayebi yango azati nayebisi bino ntango mama na ngai na papa na ngai bakufaki na lela bongo te na bandi matanga na leli prophète bazotika te azoloba na ngai kaka bandeko na ngai nasali matanga papa lobi na ngai esili kende pa ya mama apesa yoji en tout cas nake na bureau ya mama talinga boye nazoloba ta te ke non papa lobi opesa ngai nazolela kaka mama lobi papa asali ye nini loba nazoloba te nazolela kaka mama lobi na ngai na suka zala na kimia eloko papa lobaki na ngai na bandeko kolela na tika te ezalaki eloko moko ya pasi mingi mais na suka nango papa lobi na ngai oza na basi 6 bana basi 6 o balanda ko na sima baza na bilamba na yo mais kolo akosala na bon kolo akosala pe kaka nazongi na ndako mama yebisinga zonga ndako zwa kimia tango nazongi na ndako na komi na ndako na ngai na ndako yango nazoloba eza ndako teke navandaka na mobali te na ndako nazoloba tanke nazalaki mobali nazalaki lesbienne nazofanda na mwasi na ngai na ndako kolo alimbisa ngai mwasi nazofanda ne na ndako na ye na betele lisolo te abisinga chéri ya kolia ngabi na nzala te nabi nazala nzala te na koti na chambre na vandi na bandi ko raisonner maloba oyo papa lobaki na ngai ngabi maintenant na betele masolo oyo nyonso papa lobi na ngai soki otiki te Nzambe akopambola yo te mais ayebisinga te ke no tika ki via ki lesbienne tout ça bo atangelinga yango te abitika mabe ozosala tango alobi na nga bongo tango na vandi na ndako na raisonner nyonso wana nga bi te il faut na loba vérité pa ya papa ke non vie na bande kosala oyo alobi na nga na tika eza vie oyo na ye kozonga alobi nango na église na expliquer na yekut pa mama talinga bi nini yango yokomuka malili boye nga bi te mama naza na besoin solo na papa abi problème nini nga bi te mama naza na besoin solo na papa abi ok tuke mama atiki nga pa papa lobi mwana yo aza na besoin solo na yo na vandi pa papa na ebisi papa makambo nyonso
nabi oui papa naza na mwasi na ndaku tala boy to sali ne 12 ans na sali 12 ans na mwasi wana oui na balaki mwasi wana tozaki ne ndaku moko penza nazolo bango pona ko sata na soni na sali 12 ans na mwana mwasi wana na ndaku tango na vani na ndaku na yebisi papa makambo nyonso papa apandi azotalanga kaka bo papa otalanga alobi lokola olobi boye na yebi ke nzambe oyo ozobondela nzambe wana kosala na yebi amen papa nazongi na nga papa yebisinga kene pa mama bapesa yo jus ya citron na jus ya kokoti na ye pe mama batu na pesi pa ta 100 francs te na ina bimisa kutu mwanda mnazalaki na nga alobi ah bongo ya sana mbongo po pesa ye jus ngabi ah amen moi $20 na nga oyo evandi kola kuma nazongi na ngai ndako tangu nazongi na ndaku na avant que nazonga na ebisi papa ngai papa est-ce que nakoki koya na mwana mwasi wana awa na église abi oui ça les faire oya na ye mais na yebi kia kondima yaka na ye bandeko na nga na komi na ndaku tema na vandaka na bokilo na ngai na basemeki ndaku moko nazongi na ndaku na kuti bokilo na nga avandi libanda tanga moni nga na moni akangelo ngi bona s'intéresser na ete na koti na nga na chambre bolimbisa ngai madame alandi oyoni nango mwa 4 jours oyo zakaka boye nga bité tika non esprit na nga eza na place te en tout cas esprit na nga eza na place te oya kolia tanga bina nga na kolia na zui jus oya citron na tie na kati ya bilo kolia to vandi nga na ye loko to lia biso mibale ya moko mona ya nga na kolia na ngati ya olesanga na bibon abina leso nga bité na kolia nga moko to bandi ko lia ne ensemble nga na tie ka jus wana citron na biloko tango na tie jus wana citron na biloko to lia esili na butu avant to lala nga bité na ola na salon opono lo na salon nga bité na zoka bien te na la na tapis là nous na chambre amoni ngo normal nga bi mais lobby o ke tika nga na église est-ce que ça va oh église wapi nga bi lobby ka ko tika nga na église ah yo komo sambel aseki kaka tongo etani tango na yebisi akoti yebisi mama na bango oh c'était malobi na nga na ke tika na église ya liloba na kaka mama na bango gangi église wapi o prophète wana nganga wana komeka okende te mama na bango atomboki oh na bimi na bisi mama nga bi mama iloko nozo gangela makasi bolibanda so problème kota na ndako oh non te akokende pa ite po mwana mwaso na zanga na mwana te na aki na vie na nga moko boye na bando coopérer de makasi na bando bwaka ye na ebisi bon to ofa na ndako boye mwana te bien te faux zemi tout ça nga mona maboko la mwana mwaso na sale fo balinga na vie na nga wana balingani kola limbisa ngai azuize mia mwana mbali wana nga na komo boko la mwana wana donc mwana be nga papa ndenge ba papa baza boye mwana be ngai bonjour papa donc maman na ye bonjour maman donc nazalaki penza mobali ko sala ndenge wana tango na lobby bongo mwana mwasi ya boyi na memie na chambre pour na convaincre ye kaka ai ko accepter ai promettre te mais ah nga na osambe na nga kuna te nga bité to kende kaka na memie ti et pas ya prophète avant na kote ne pas prophète na kote ne pas maman na sali mama singa mama mwana mwasi ngo yewe mama tali eboye ti abi ah boza mwasi kitoko mais pourquoi bozolinga kotika vie oyo te atalinga mbala moko na boya ko yebisa mama mwana mwasi na tomboka na libana tangu tokeya ko sakana te prophète pe tanga linga pupula nga pe na boko déplacer na telemika wana prophète pupolia tango to bimi tokete pa na bango kuna lokola yende mtazwaki ndako ponga mibali batika okabelanga te na vie na ngai tina ko mama obimba boy nga na vivre mingi na mbongo bana basi mibali na bakabelanga ata $50 ata $100 oyo te na zo sabino vérité bana basi ne bakabelanga babanda ko kabelanga mais banda na tika vie wana na yebisi bino kosa bino te bande ko dangai na olia mbonga mibali na ndemo sa tout mona mama ozo témoigner ozo trembler vraiment donc nazo trembler donc bazo boya na loba na sentir maki non mulimo mo bezo boya nga na loba mais tant on a kuna bana continuer ko loba na mo sentir na comment dégager na comment libérer donc tant on a témoigné na komisi monene na Nzambe esili na témoigner ki kala na kata liloba na témoigner na nga kala kaka mikolo 5 mois oyo kaka esalami awa 5 mois passé
na bengi frère na biso mo boya réseaux sociaux na bisinga binga za mwa liloba biso prophète na biso na témoigner kala prophète na biso Alexaka babiloko na TVT na ba réseau ta Alexarate mais na meka ko senga papa le bino wana tikela bato ya mokili so ba kancelo mabe ba kancelo ka mabe ngabi po vinga na zaki nango na sina tikaki pour nous sentir que non ba relation ba ko na tiki voilà na tiki viwana na tika viwana donc disons na tika viwana et le bino ngata papa yo oyambi biki na MBS mu kontu mo biki esuki wana non oyambi oui mais au fond banda sko kolanda ba mabonde li ba prière ba ka mebele bele nde na bengi frère wana ye mbete ko sala na ye émission nde émission to sali nde monique ouais il y a quelque chose qu'on interpréter na ndenge na ye okuna ke interpréter na ndenge na ye donc voilà comprenez que c'est le diable donc diable alinga kité ngai sœur Mireille na ye banzambe diable alinga kité ngana comprendre que non nzambe azali que prophète Konde Polo Dominique yango na senga toujours na bien que mon papa parce que bisto bana bitike tozanga tata tozanga mama yena mama safala vraiment zo bango ba parents na ngai donc nzambe pambola bango vraiment donc na souci o bazaka na biso bandimi na bango vraiment donc souci bazaka na biso bandimi na bango penza donc au sentiment que non papa zaka lolendo te vraiment tala neti lelo ba mama wana ba yaki wana soki na ba église mususu na kosa te sans flatter ba yamba bango te mais papa vandi na bango a sololi na bango a talisi bango le banza batei bango donc non quand on a taille bango bi pasteur aneni prophète aneni comme kitsaboye ti na niveau oyo ya on a comprendre que yango nzambe asala toujours le collier prophète Konde Polo Dominique donc papa ngana zanga toujours maloba na bisa nzambe toujours na yebi ki to kufaka un jour mais pour nanga nzambe a continuer ko batela yo vraiment donc eloko ngalo ba yango wana. Merci pour Nayo, Nzambe a continué à battre la évali les bondeli à mon agnoso ya liloba na mokili mobimba parce que moni balobi ke soko za na wolo na liboko okoye bango valeur na ngote mais soki bungi ndoko kanisa kina zalaki na wolo yabe ou bien soki omoni yango na kingwa moto mususu nde oluli ba congolais toza na chance ya kozwa un grand prophète l'envoyé de Dieu mais biso de comprendre akate mais soki nazongisi ba image ya Gabon na Gabon bazo lela balobi prophète okende po na nini tolingi ofanda na biso émission na salaki na Daniel na laksaki ba stade bandeko ya Gabon babenga balobi soki ba congolais balingi prophète Konde te papa nkumu yebisa prophète ya kofanda na Gabon tokotongele banda ku ba conditions za la reni po na nini mais prophète Konde azali papa ya ba Gabonais azali papa ya Bangolais azali papa ya ba Brazzaville papa ya mabota ya mokili mobimba mais lokola makila na ye ezali na Congo eza grâce yo ba congolais bazui na kosenga na basali ya nzambe boyi na prophète Konde te le contraire boyi ande kozwa lipamboli pona ba ministère na bino ya minene parce que prophète Konde azali le seul oyo nzambe atindi na se ya moi pona kobikisa mabota soki ozobundisa ye ozobundisa nzambe ozobundisa ye te ozobundisa nzambe pona nzambe soki apesi ya kolia apesa kapeti bana ya Israël bazalaki na maboko ya Satan na Égypte pendant beaucoup d'années mais nzambe atindaki Moïse pona aya ko libérer bana Israël bakota Jésus azalaki crucifié na demi-yibi na croix moko afengaki ye mais moko reconnaîtaki puissance à Jésus yenda kota kilola est-ce que bino basala nzambe lelo parce que bino bozo welela ta mususu o critiquer prophète Konde pour nous comme na bandimi mais non au salaire au salaire sale la nzambe bien ata nzambe pesi o de bandimi te ya bango correctement la kisa bango bokonza likolo no bozu ya mokili oyo po bozu ya mokili oyo nyose kotikala nkumu ke feta koza na ba jeep koza na bandaka koza na nyoso mais soki akufi ba changer na komba komi pauvre pour dire que les richesses so ba botola kabiso te ezakaka koza la pembeni atata na soka ya mokili. Merci. Sœur, tant on s'est converti, on dit Melinzambe, Bokabwani na sœur wana, il y a quelque chose la vie na ye. Ozalaki pe na ba collègue, il y a ba lesibeno batikali. Oui, bazo sale la yo nini et puis conseil ni no ko bango na vie oyo oza ko mener sika. Comment pour na mutuna oyo
bande ko nanga nyonso ba lesbienne et comment ça la ngai passé mingi na yebi que chacun mutu na mutu azana vie na o yazo sala ngape ngonga na ngai koki ndi nzamba kangoli ngai parce que bande ko mususu o ngana zaki na bisika moko na bango ba komisiko ko menacer ngai soki na yebi soki non ba utiliser ba journaliste ba ya ko zwa ngai na kene kitambo pona sala interview na kitambo pona ba sala ngai mabe mais tellement que naza mwana nzambe nzamba permettre ki yango te donc na komi na kitambo boy na komi ko luka bango donc il y avait des hommes là ba yé pour ba lever ngai mais tellement que artiste que je suis car na kitambo wana pe ba sali ngai intervention donc bana ni so kitambo nzamba pambola bino ba garçon ni so ba ki pona ko protéger ngai ezai bango te na yebi ki ezai ki nde nzambe moto voilà donc vraiment ba lesbiennes ni sur RDC à partout dans le monde na yebi ki ngonga na bino ekokoka mais boye bango tout en encore na Lévitique 18-22 bo comprendre le connu le bina katia makomi wana mwana mwasi akoye babolumbu ya mondeko ne mwasi te ezala mobala akoye babolumbu ya ndeko ne mobali te nini ya makala ndenge papa uti koloba vraiment ngana bando ko trouver en normal mais lelo na comprendre que ezali blocage à vie à mutu de génération à génération mais tellement que nzambe asalinga grâce asalinga ngolu kokutana pe ko vanda na papa na ngai ko sola na papa na nga prophète Paul Dominique akati ngai na kuvoila na kutana motinda mi ya solo oyo penza ayebi liloba kati na ye vraiment talaka ngai 7e baga pona pongana ndima mutu za pasi mais na ndimi mosala na nzambe oyo abengi prophète Paul Dominique na sengi na bino na za na guerre na bino te yo pe ngongano sekoki okokangolama donc au sala péché mais on comprend que non Sœur Mireille azalaki vraiment na raison bande ko nyonso ba parents nyonso onga na bebisa ki bana na bino na sengi bino kolo alimbisa parce que tozana mokili ya masumu bana nyonso o ba parents na bango bazo benga ngai balobi ke nga mwana ngai abandaki lesbienne na âge à 13 ans likolo na yo ba maman nyonso tuwana na bebisa ki bino lokola bozoya bobaki na boya semaine oyo lokola bozoya na essaye bino na mabino pa ya papa na ngai ya molimo o ya kata kinga ba raison nyonso tu wana comme ça papa abonde pe pona bango ngai pe na sola na bango donc na miki nzamba ko sala grâce nyonso ko lekana kimia eloko sera lobi e salinga mai na misu ba sœur ngana obenga bino ko to ba lesbienne te boza ba sœur bo se convertir potango bozo luka bo bundisa moto nzamba asazwi bozo bundisa nzambe boko ko kaete ya za protéger yo za protéger te eza lokola ngai na luka na bundisa moko nzamboka na koko kate ya za na armée aza na police aza na ba service ngai na zanga moko eza lokola ye aza protéger na armée de l'Éternel nzambe o yatinda ka konde yenda zo tambola na ye prophète konde aya pamba te aya na nzambe ndatinda ka bato nyonso yo bakondima ndiloba wana baza na protection baza na bénédiction bazo bénéficier nyonso oyo nzambe apesaka na bana na ye yonde luka oyeba parce que même ndenge totambolaka soki omoni ndeko bolaki ne akufi ezalaka esika ya kokende kolela kutu te ezalaka pe esika ya kosepela te ezalaka esika ya korefléchir ndeko ya kufi est-ce que akomona tata akokota na bokonza likolo bobandaki kotambola na ndeko ye pazalaki na mwasi ne basimbani aye pe na ndako ba servir ye mais lelo a convertir a pesi bino na Lévitique c'est-à-dire dans les choses monta mokili wana te bino de bo comprendre force wana eza nini bino pe boya koluka yango pona bobika mais soki bokomi koluka pona bo combattre sœur boko perdre les mêmes bon moyens bino parce que nzambe akoki kotika te molili et demeurer et pas ya bana na ye sœur télévisée zalitango bana ya liloba bazolanda na Angola bana ya liloba bazolanda na Gabon bana ya liloba bazolanda na Brazzaville tout semaine elekaki batu ya France babengaki makasi Hollande babengaki makasi sœur moko kuto ala azana na Italie atindaki kutuke papa bonde la pona ye ozo senga na libota ya mokili mobimba nini libota ya mokili mobimba na koyebisa bino kaka nzambe na lula azali prophète Konde azobondela pona biso nyonso
eloko tokosenga kaka tokangama na nzambe quel que soit mabe, quel que soit pasi, quel que soit souffrance, tia kaka nzambe na première position bokomona nzambe ya liloba ndenge akosala kati na biso. Donc eloko ya motuya na nga aloba yango wana. Donc nzambe na biso azala na biso kaka elongo na biso. Donc voilà. Merci sœur. Ngai na koloba na libota kaka ke nzambe alobaki na biso to senga lipa ya mokolo na mokolo. Alobi na biso pe soko ozui ya kolia na ya kolata tokomisa ye lobi eza na maboko na ye. Ndenge pe prophète Konde Paul Dominique ateyaka biso ke bobundaka mingi pona bozwa vie éternelle. Eloka liboso boluka vie éternelle. Nyonso etikali eza ba matabisi. Bozwi, mbongo, bilamba, nyonso eza matabisho papa kopesa biso ndenge toza na se ya moi. Tokangama na nzambe na biso tozala na kondima makasi ki ata oza maladi senga papa apesa yo nzoto ezonga makasi bana na yo bazala na nzoto makasi libota etambwisama bien na bamboma na bamoma oyo ya pandémie nzambe aza kosunga libota bana ya liloba nyonso tozali très bien ezali kaka po nzambe atindela biso motinda mino azali kati na biso prophète Paul Konde Dominique oyo atambolaka po na kosunga biso libota nyonso ya mokili mobimba na pesi bino mbote uti pa prophète Konde na pesi pe mbote ya mama uti pa ya mama ya mabota mama Safala Marceline mama nzambe abatela bana nyonso ya liloba. Bye.